Shalom peuple de Dieu, shalom le monde entier, shalom na motona ninyo sozo kanga place yozali. Nazali apôtre Cephas M. Fire, leader mass mouya église camp de victoire dans le monde. Shalom le monde entier, shalom partout au milieu bozwami, bozolandanga na interview oyo. Naye simplement koloba nazali apôtre Cephas M. Fire, leader maximum ya église camp de victoire dans le monde entier. Na portugais ba benyango camp de Victoria no mundo. Nalika na interpellé ko ben sabino na grande activité otozana yango. Activité oyo par la grâce de Dieu, dans la 19e édition parce que na salango une fois par an. Donc une fois na mula moko banda église et banda na une année nzamba recommanda kinga na sala musala oyo. Donc to benga ngo journée unique bien encore dia unique. Thème otolobelaka Dieu va faire encore. Yo muto oyo perdre espoir. Yo muto zone di mateke loko mo ko sala malisusu na vie na yo. Yo muto zone di mateke intervention mo ko sala malisusu parce que tout est devenu noir. Na neb so que non nzamba sana pomoy. Dieu va faire encore. Voilà pourquoi na bengisi yo mukolo ya dimanche ya le 31 juillet. Donc dernier dimanche ya mois ya année o ya juillet. Dernier dimanche na mo eza dimanche ya le 31. Biso nyonso adresse za moko à partir ya 9h juste kino 14h juste tokozala awa na mabor na église camp de victoire mabor combustible et swami na fortaleza soko koti à partir ya 14 c'est-à-dire oti kuka ozokende kikolo 14 okoti na strada wana prince wana babengango combustible oye tout justement tina fortaleza soko na fortaleza okomona kaka na entrée na yango na coin église na biso camp de victoire eza na référence moto nyonso kotuna partir ya fortaleza bakomema yo. Donc voilà pourquoi nalingi kaka na biso yo ke kozanga te mokolo wana eza important pour na yo place yozali eza mokolo sangisaka bato bautaka na bapoto bautaka na baprovince bayaka uniquement pour na journée wana. Alors yo oyo ozali pembeni toza musika adresse na biso yango wana pe numéro ya téléphone pour na obunga te ezali 924 21 33 63 na bandeli 924 21 33 63 wana kozwa ngai moko pe na kolakisa tokosola pe na komema yo facilement place église ezali. Voilà yo mutozanga ba problème bakaya mabota makambo ebele zotungisa yo ozanga te mokolo wana. Nzambe apambola bino. Merci. Shalom, 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 na bana nzambe nyonso, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bino boza partout dans le monde, sur tous les 5 continents du monde, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique. Balobi Luanda est bougé, Angola, Ezaya Koningana wa. Et c'est que notre papa, le prophète, Cephas M. Fire. Donc, Oya Ebele, tous en a journée, mon pote Bongisi, il y a 31 des jours, le 31 juillet, balobi événement les akambala moko na mvula, ezakambala moko na ne, balobi anja za ko agiter mai, nga mama vérité na lobi naza na présente, pendant que anja za ko agiter mai, naza na kokoya, balobi ba kokoya mutaliboso, akozala guéri, akozala sauver. Comment on a été Bible lobby dans l'air détresse atinde elipate atinde kwangate onga sapato ezakite onga pantalon ta ini ezakite Bible lobby atinda kililoba lilobe yake kango yake lilobe yake bikisaki boya ebele le 31 juillet bokozwa la nourriture solide. Parole est temps convenable. Maloba otozozela na temps opportun et pas notre papa Cephas M. Fire. Na camp de victoire ezana mabor kombo babi soko outi kuka outi kikolo kotaka na strada wana wenga combustible référence na biso eza hôtel fortaleza et puis okotuna tuna kana soluka camp de victoire chez notre papa Cephas M. Fire soko ye ozala vérité makiseniki grâce vraiment pour y ebele Vema TV ozala wana TVS1 RTVS1 akozala wana ya wilindeke aozala wana boya ebele na bengisi basala nzambe nyonso ya ngola bozanga te na camp de victoire chez notre papa Cephas M.
Por isso convido os irmãos, irmãs, papais, mamães, aqueles que estiverem a me ouvir, que seja na Holanda, seja onde, aqui em Angola, estiverem a me ouvir, eu convido neste grande evento, irmã, vem receber a tua cura no Campo da Vitória. O Campo da Vitória é a solução dos teus problemas. Se não estás a nascer, no Campo da Vitória vais fazer filho. Se és paralítico, no Campo da Vitória vais andar. Se a mamã tem problema, aqueles problemas vão se resolver. Será dia 31, mas não esquecem, para o mundo inteiro que tiverem a me ouvir, apareçam neste grande evento. Venham receber a vossa cura no Campo da Vitória.